La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille n'a partagé na bino likambo moko, en tout cas eza likambo ebanda ko déranger nga, et puis nazu ba question ebele sur yango, ba commentaire ekoti ebele, ba message ekoti ebele, yango na ye penza na partager na bino likambo yango. Nasi na olobela deux comédiens, tope torobakisa ba comédien mususu, mais mingi but ya but ya nini ya émission na biso tolobela Syria Gabi, relation ya Gabi na Bellevue Kandi ekufa ndenge nini. Toyebi ke ya Gabi azalaka mutu ya Bellevue, toyebi ke ya Gabi abanda kokende pa ya Bela, toyebi ke ya Gabi azalaki za bureau ya Bellevue, toyebi ke ya Gabi abanda kokende de temps en temps chez Bellevue, même na bureau ya Bellevue to banda komona ba vidéo, a okende kuna même à l'occasion de rien, a okende so na moi posa beta moi matolo, a ke na bureau ya Bellevue ba filmer pe asali ba vidéo na eka ndenge zalaka. La famille bandeko ebele bozaki na posa to expliquer bino rando e banda ndenge nini entre Bellevue Kandi na ya Gabi tumba. Alors nakendaki penza kosala ba recherche nanga heureusement pe nakutani na video oyo ye moko ya Gabi azolobela source ya séparation na ye na Bellevue Kandi. Kolanda na landi ya Gabi, koyoka na yoki ya Gabi koloba, koyoka na yoki maloba ya Gabi, esalinga pasi na regretter d'abord na regretter na comportement ya ba comédien. Dede na ebite soki tobengango niveau, tobengango ni na ebite ba comédien soki boko changer te bolia na awa na réseaux sociaux. Bokangelange loko na lobi soki ba comédien ba o changer te ba olia na awa na réseaux sociaux. Problème nini o eleka entre ya Gabi na Bellevue Kandi. Bomoni na vie balobaka soki mutu aini yo à l'occasion de rien, soko zarana mutu bien bosolaka bien bopanga na bien sibitima kaka be mutu aini yo yaya zala musika ya mutu wana. Soki vraiment osolaka na ona mutu bien, ozalaka na ona mutu bien, et pamba kabwe à l'occasion de rien, car dans les pamba kabwe mutu ye moko aini yo, ndeko nanga zala musika ya mutu wana, ayebi pourquoi aini yo, peut-être étoile na yo ezo sepelisa ete, peut-être étoile na yo ezo pela, ao sepela komona étoile na yo pela te. Ba comédien belé lelo bakabwana ezate parce que ngaki muninga. Ezate parce que o alobaki mabe, mais ba comédien ebele lelo bakabwana par rapport ya likambo etali ba lobaki. Ba comédien ebele bakabwana pona likambo oyo ba lobaki. Intel la lobaki, mutuboya lobaki, mutuboya salaki boy, mutuboya zogisa ki boy. Nde ba comédien ebele bakabwana. Na salaka émission moko na yaka loba na bandeko, soki ba ofongola mitema ya batu. Ba loba na ba comédien, yebisange loko ni yo oyina oyo, yebisange loko ni yo oyina oyo, yebisange loko ni boloba na rate, ba comédien ebele. Ba osenga na bolimbisi, ebele pe ba olela.
eya na bacomédien ebele babebisa mitema ya baninga, babebisa mitema ya bandeko na bango mpo kaka ye aganye mo affection, mpo kaka ye aganye place, mpo kaka ye batiaka ye na batournage, mpo kaka ye babengaka ye mingi, mpo kaka ye azala mpenza presque do azala pena base ya mutu, mpo kaka ye apusa na kotoyo. Bacomédien ebele ebele baboma barelation par rapport ya litoi, par rapport ya kopesa litoi na n'importe qui, par rapport ya kopesa litoi na mutu nyonso, ozwi litoi na okabi na mutu nyonso, aya oloba mabe, aya ozwa temps ya koloba mpona ndeko na comédien. Relation ya Gabi na Belleville ezala bien. Relation ya Gabi na Belleville ezalaka na mindondo te. Bandeko na nga mbote d'abord, napesi bino mbote te. Quand on lobaka awa bonjour, bonsoir, et dépendra nango na air nyonso kolanda biso. En tout cas partout ozolanda biso na pays nyonso. Ndeko ozolanda biso na minute o ozotala nga na minute oyo. Nzamba lola pambola yo, nzamba sala o bolamu. Merci na ndengo visiter Ursule Botelwa TV. En tout cas, soki ezamba lano ya liboso oyo okoti na chaîne na biso ndeko nanga osabone, soki pe ezamba la liboso te maintenant osabonate. En tout cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nzamba lola a pambola yo. Telanga mwa libonema kuna euzala malamu mingi. Nzamba pambola bino bandeko tu obolandaka biso. Nzamba pambola bino bandeko tu obozalaka wana pona ko soutenir biso. Ba obozo partager ba analyse na biso, ba obozo partager ba émission na biso, ba obozo aimer, ba obozo commenter. Nzamba lola pambola bino, aimer, partager partout, partager na Facebook, partager na WhatsApp et puis partager biso na Messenger. Nzambe ako pambola bino. La famille likambu o etali séparation ya Gabi na Belleville ekamusinga na okinzo tongu mwa malili. Ya Gabi alobi nini na émission na otela bino Ya Gabi alobi nini na émission batuni ya Gabi pourquoi yona Belleville bolobanaka te. Batuni ya Gabi séparation na yona Belleville ya ezaka ya nini, ebanda wapi, euta wapi séparation ya yo na Belleville. Batuni ya Gabi. Mais zwa siko réponse ya Gabi uko regretter. Comment ko kangela ndeko no kanda? Comment kozwa ena makasi ya Belleville otia na motema? Moi je croyais que Belleville nda finga peut-être ya Gabi. Moi je croyais que Belleville nda loba mabe pona ya Gabi. Moi je croyais que te ya Gabi aloba ke Belleville afinganga, ya Gabi aloba ke Belleville aloba mabe pona nga, ya Gabi aloba ke Belleville salabwe, Belleville salabwe, Belleville salabwe. Non. Oh reza yango te. Soki ya Gabi alobisaka Belleville te, ezaka po chroniqueur ayaki kozongisa ya Gabi tout droit. Ezaka po chroniqueur ayaki kozongisa ya Gabi na nzela. Ezaka po chroniqueur ayaki kolobela ya Gabi. Siko comme chroniqueur wana abandaki kobimela na famille Libota, azaki chroniqueur o alingaki famille Libota, azaki muto abandaki kosala ba émission na ye pona Belleville. Et c'est par là ya Gabi asilika akoma koya ofinga Belleville na TV. Pona ya Gabi c'était quoi? Pona ya Gabi alingaki Belleville asala nini? Ya Gabi alingaki Belleville osala émission, aya na émission ya kolela, Belleville na émission ya koloba ke non, kutu ndenge zawana, limbisa ya Gabi, kosala susu babiloko te na lingi na nga te, boye. Ya Gabi, yo beba na mutu na ndeno. Mutu aye kolobela na ndenga bino mibale. Ya Belleville ni nakati. Ata mutu wana lobelaka Belleville. Lobela mutu wana lobelaka Belleville, mais soki aye alobeli yo.
kende ko luka ye yo moko, kende ko fesi ye yo moko. Soko se la ta 50 émissions ça là. Mais ko tia kombo ya Belleville na kati te ko involve Belleville te. Po eza grâce ya Belleville te nde mutu wana fingi yo. Mais ya Gabi tomona aya afinga Belleville abwaka ba jeton eti lelo ekotisa ya Gabi eni ya makasi po kotala ya Gabi na mama Teresa tomonaka combien mémoire na bango elongi na bango e dégageaka haine envers Belleville tomona rango kotala kaka ya Gabi na mama Teresa. So bon ça l'émission, tout s'entend déjà haine moko ya makasi. Si tu connais haine wana, nga pe na makanisi na nga na bando kanisa ka peut-être Belleville, ba swana na ya Gabi, peut-être Belleville ba wela mwelo komona ya Gabi, peut-être Belleville ba bwa ba sa ele kaka soki ndeni na ya Gabi. Or, ezaka po chroniqueur moko ayaki kofinga ya Gabi, alors chroniqueur wana comme alekaka na azaki chroniqueur moko ya famille Libota, nde ya Gabi ayina Belleville. Siko baka on na ba comédien eza ebele. Lelo Belleville na sila balobana te, toyeba cause te. Mais les jours autres lukato yeba cause ya Belleville ya ennemi ya binemi ya Belleville na sila toi na ba comédien belé o baza tout à tour na bango mukoloka o nzamba ko décider ke rando ango pe sila mukoloka o nzamba ko décider ke ba kombo ya Belleville na sila na réseaux sociaux e katana ba comédien ebele ba entourage na bango ebele o ba koka même pas ko tourner même théâtre. Et yana maloba ebele lobama ya mabe. Ba malobe lobama tellement ebele ya mabe pourquoi monde des na jalousie. So ton moni kutu ya Gabi akangela Belleville ennemi o Belleville finga ete Belleville loba na ye lo côté. Yo na loba Belleville zaka innocente na mambo ebele. Kota la Belleville, kota le longi na ye. Kotala ye na etidia kaina loba pena moi moso aza innocente mama nanga oyo ya nanga oyo aza innocente na mambo ebele. Comment koyi na mutu po mutu moko azoya kofinga yo po mutu wana avant alobaka abimelaka boye po mutu wana asalaka ba émission epona ko asalaka ba émission na yo po mutu wana akumisaka famille Libota aye afingi yo oyini pe comédien oyini pe na ndenge mwa makasi okompe ko bwa kele ba jeton po na yo okanisi ke non c'est que ye mutabande kotinda afinganga eloko evanda na mitwa ba comédien eza ke soki muto ye kofinga wana milobi omonye ye mutatinzi muto ye kofinga nga atinzi batu na réseaux sociaux ba ya kofinga nga atinzi batu bwe ba ya kofinga nga yango moni moye bazala ini na musala na bango ezate moye bayoka na bazala soude batombola musala na bango ezate. Pourquoi? Parce que ba eni wana na mitema ezali ovandi be mutu maka yo biso moni kutu ye kuna alinga ka oteta kutalo banga bwa yo pesi ko zali na place o vérifier o yeba est-ce que camarade nanga oyo est-ce que ndeko nanga comédien oyo est-ce que muto balobeli est-ce que lobaka bwa pepo sans oluka oyeba sans ko vérifier okangeli ndeko na yo kanda okompe ko bwa kele ba jeton okomi na rage moko boye so batuni okombo na ye nyoso wana eza jalousie. Est-ce que wana ezaka po mwana ki chroniqueur na ya zoloba est-ce que ezaka po chroniqueur na ya ki kombanke yo to eza crise à jalousie to eza crise à jalousie. Milliers wana bomona ya ba comédien et bomba makambo mabebele na ya na ebisa bino lelo soki ba ina Belleville na monde batama boke cause nango ezaka mobala Belleville
cause nango ezalaka papa cause penza eza papa Dani. Pourquoi? Parce que bacomédien basupportaki libala Belleville te. Et surtout libala ezalaki na oka na bato mokie. Et surtout libala esalamaki na façon moko boye na bazaki na façon moko na ebite na koloba ndeni en fait. Jalousie wana nde bota motema mabe. Vous croyez que ceux qui ezalaki sila nde tabala ki bongo? Est-ce que baba mambo belebele ngoyo za na réseaux sociaux? Est-ce que ba makambo belebele lingoyo bima na réseaux sociaux? Et lingoyo bima te. Mais pour na nini ba makambo nyonso ebimaka na réseaux sociaux? Pour boyina Belleville. Lelo ya Gabi obatami ke non pour na likambo ya demer, mais o biso to yebi eza likambo ya Mama Olive. Eza likambo ya Mama Olive. O nga na yebi eza basaki ya loso bozwaka lisu te. Surtout bokomaka mingi na rage wana soto komi na décembre. Boyebi ke décembre bobandaki kokabola bangombe, baboma bino kope foira. Nde bokomaka Belleville azongisaki boye, Belleville asalaki boye, Belleville asalaki boye. Aza ndeko na bino mwasi, aza comédien comme bino pe boya ba comédien. Musala théâtre zaka don. Eza mayele. Eza don. Se focaliser na mayele na yo. Sala ba théâtre, comment ba théâtre benga batu baya osala. Yali kama mayele, bouger mutu na yo. Sala ba théâtre benga batu baya tourner. Benga batu baya osala. Mais si ko bozaka na makasi na babiloko wana te, me bwana makasi ya mitema beba ndeko nanga tolanda ya Gabi na tshela bino ya Gabi, tolanda ya Gabi a expliquer biso séparation ya ye na Belleville Kandi. O mona ke mikolo mebo kangelaka batu bakanda na motema pour rien. Kaka po yoki. Kaka po balobaki. Ndeku tezana ye kuto alobaki boye. Na kolobisa lisu te okangisi ye pe nemi po yoki ke baibisio alobaki. Atonga kinga. Est-ce que muto aye ko yebisa o wana ke ye atongi yo? Ye alobaki muto ana yebisio parti o ya alobaki. Ayebisio parti alobaki te. Mais abimise liyo kaka. Muninga kuta lobibo epona yo. Posa na yeza oyina muninga wana. Posa na yeza olobisa lisu muninga wana te. Po amuna lokwa ndenge yo zolobisa muninga wana. Esa le pasi ya mwa loko zo bonga. Soto muninga nga simba mwe loko babengi mbongo. Esa le pasi na motema. Meloko wana ba comédie bele boye ba angote. Bozongisa musala na bino elengi. Musala théâtre elongo elengi. Musala théâtre sila. Bilenge ya film etikalaka na ba Belleville, na ba Dinana, na ba Cardozo. Mais soto bito zapena amour bozaka na ngo penza na théâtre na bino wana. Bolingo wana ezala lisute. Bolingo wana ezala lisute. Likola motema mabe. Likola motema mabe. Boyina na bino. Boboma na bino. Ponde kono azwaka chroniqueur moko boye. Chroniqueur wana alobela kayo. Chroniqueur wana alobaka boye. Aleyo lobi ok. Chroniqueur wana leka kepana ya finga. Sava seke ye mutatinzi ya finga nga. Nakangisi ye nemi mbala moko. Boke na ngope bongo. Okomi po boake la muninga ba jeton. Franchement. Boza miteme. Na oluke la bino ya Gabi. Nache la bino ya Gabi. Tolanda ya Gabi. Boyo kapenza clair. Mutu moko te sala ni si yone Belleville bani polani bo sala mutu moko te sala pa muninga mutu moko te sala ngane to be banate so be banate bo so la te polani ngai na bela toza ko sona biso bien très bien yelo ko sala nga pastor ba moi chaque fois zaka kino mwana mwasi moko bo azomi benga attaché de presse afinga ngai
Yo mingi yo zana moto mo bozala bien. Ali moto ko mona ba attaché de presse na singa rayo. Ye moto na yo na tika ka epe atika ngo pe leka alo bakate lo ko tapek sarate. Yo mona ngonde. Soki Belleville apekisaki des mères kolobela ya Gabi fallait des mères ya nango na TV ya loba ke Belleville apekisinga to fallait ya na di Belleville ya oganga ngo na TV ke na pekisi ye aloba su makambo te bomona ke ba comédien mususu ba na bassesse moko o comprendre te. Est-ce que kokangisa muninga ennemi likola chroniqueur la famille bolandi ya Gabi. Donc so bobi bolande la marambwango ezakaka motema mabe, ezakaka jalousie, ezakaka balobaki, ezakaka songiso. So bobi bolande la pena barando ya ba comédien belé. Bit ya barando na bango wana ezaka kisongi ezaka motema mabe ezaka balobaki ezaka po jamais mutu ko kangela mutu kanda okozwa décision olobisaka mutu te car po nini po chroniqueur o alekaka kotoyo po attaché po mutu aza attaché de presse na ye afinga kinga ya lobi eloko te ya pekisi ete directement kangisi mutu enemi non. Tolo batake non likambo mususu eza wana eza likambo ki attaché te. Voilà, bandeko botuna kinga boyeba rando ya Gabi na mama Belleville euta wapi rando ya Gabi na mama Belleville e banda nango kaka boye. Belleville ayina na ya Gabi ayina na Belleville kaka pamba boye. Explication yango wana na pesi bino. Pour babade ko finga ye epa ya attaché ale ya lobi ndenga attaché azo finge boye c'est que yende mutu atindi attaché a finga nde esika rando banda siko soko landeli pe rando ya Belleville na sila oyo kaka ke po mutu moko ayaki alobaki rando ya Jérémie na Cardozo eza déjà ke po Jérémie ayoka ki mutu alobaki. Rando ya Kevin Sidney na Jérémie ezake po Jérémie ayoka ki batonga ki. Rando ya bwe po bayoka ki ndo moni ba comédien ba oyoka na te ebele bayoka na kate eza nango te ke opo o akanga o azotonga muninga eza nango te ke po o afinga muninga ezaka pona batu bakenda kokosela batu makambo. Ezaka po batu musu bakosela batu makambu eza pe kaka po ba comédien bakoma na kanda to pe zuwa ya bandeko na bango yaya bobongisa musala na bino bole monte ke banda bokoma o koto moya leke zate koto moya tourner zate visibilité na ba comédien musu ezalaka te era ba comédien musu bazanga visibilité grâce à motema mabe wana moya tourner a lezate po na aluka ba ranking moya tourner a lezate po azana barando moya tourner koto ezata koma ka ko tourner côté moko ibomai musale bomai makambo comédien le quoi Bijou la reine atourna wapi azapa Belleville kuta banda ko tourner mo bebatie casting ba bengi kaka leka na TV. Mais banda kaka créa rando atourna kawapi elalisa ye evandisa ye so tobito zwa ibutu finga loba atourna kawapi bo créer ba ranking bo créer ba rando et finabino o créer rando créer ranking et fini yo. Moi, je peux jouer zate. Eza pas si mingi. Alors, bato bozaki na posa boye barando ya Gabi
na Belleville yango wana na pesi bino na tieli bino ya Gabi ye moko boyoki explication ye moko et pas ya Gabi. Donc eloko moko ya spécial eza nango te o Belleville asala ya Gabi, eloko moko ya spécial vraiment eza nango te. Merci beaucoup na bandeko bolandaka Ursule Botelo la TV, nzamba lola pambola bino. Si c'est la première fois que vous visitez chaîne na biso, en tout cas s'abonner. Tango zo ko s'abonner ko bossa na te activer biso cloche de notification, activer cloche de notification, aimer vidéo, partager na Facebook, partager na WhatsApp. Na lobara toujours tango s'abonner, activer cloche de notification. Pourtant to ya na ba analyse na biso, o trouver biso facilement. Tozora ba question na bino ebele, tozo mona yote en tout cas tozaka ka awa. Tozaka ka awa. Alors tango zo s'abonner, activer ka cloche de notification pour que prochainement so na teba analyse olanda biso esika nyonso okozala. La famille ko bosa na teba j'aime na bino en tout cas emelenga vidéo et ozamala mu mingi tokutani à la prochaine occasion. Nzamba lola pambola bino, bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.